bazaka na Congo solution epesamaki te nga na mfa na bi po ezali na moko elle a fait des comptes après babetaka depuis 2024 réaction nango ebandi sikoyo mpona yebaki eza pesi baloto wana ekomi kosufre nga na osanso nde baokatanga bashileti na nzoto ndeko donc nayebi te douleur ya bongo souffrance ya bongo depuis nabotama nao na vivra yango te nayokaka kaka pese mais oyo nga babetanga wana donc niveau ya pasi wana banda kaka donc okoki manifeste siko bien nasatike wi nakomokenda mo sikoyo na suka ebandi sikoyo kose manifeste na nzoto loto ebandi kozwa position mosusu wana leta ezochange position na mpo na nga na kati ya nzoto eza longa baokatanga nde bashilex cousine ya madame na ngai bon soit disant mpe soki prophétesse nga mpe nayebi te tozali na problème ya déménagement ya ndako mbala mo moto oyo te par rapport problème eza wa yo babwakela o piscine depuis 2020 pesi wana eza sili bon ekoboma yo mais limite oyo batiaki ntina 2025 nabi pesi oda oyo nga nazosiki nabi eza pesi yo omona ngo loto te ezosala olonga baokato bagilete nakaka bi exact abi tokende Brazzaville kuna eza na marché moko total batekaka nyonso baotraite ndeko nazwa mbongo ya garanti biloko ya ndako kutu bamisu na teka bamisu na kaba tozalaki na projet kokende Brazzaville te toke Brazzaville avant tokende yeno moto ebisangaki tokende nakoti na babiloko etikalaki bavalise ya bilamba mwa biloko ya mike baaccessoire ekoti na chance biloko ekei moto fale tokenda ya boti mokokana otengana nde tokenzela moko te bino bokende nga na olanda mama so alona ndeko na ya mwasi oyo kaka ye aye na projet ke tokende Brazzaville akotraite nga awa mwa traite eza te avant tokende kasi oya tokomi zela moto oya te bon nga mpe première fois nakende Brazzaville fimbo azalaki wana na port ya mpila aza kakendo azabi mama moto fale toya na ye moto azalaka awa alobaki ya koya nsima me ndenge toza moto mpe wapekisa biso numero tobengi azoyamba te toza nde fi wana mema biso na hotel moko talaka mopaya hotel wana par jour tofuta 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA donc eza loka na aya biso eza loka 43 000 francs congolais par jour tosali hotel wana plus de un mois chaque jour 10 000 francs CFA nabengi ye na bi ogiste eza likambo to ote babo otikanga makelele deja bokomi Braza eyamboka bana na bana nga mpe première fois nakoma Braza eza mama yo kokatela nga lingala bongo te parce que ezalaki na intention na nga te mponga ya Brazzaville yo nde olobaki koto oyo eza na bamoyen oyo batraitaka mponga na ya otraite nga ekomi su ya boda wi boye mbongo ekende déjà un mois beta machine 43 000 francs CFA pendant un mois ça fait combien si on a tali te faut na luka moyen na luka ba démarche na ba commissionnaire to luka tanda pour permettre d'aller bandeni na bosala to si ba commissionnaire ba zo biso ndako na mongali à partir ya mongali on a siko na biso kende monanga souffrance mukusa nzoto moto couleur nzoto change oyo nzapa papa fasonde nako mwa boye napepaki donc napepaki na niveau moko nga mona komeso na moni miroir boye mpona bwakilo mopati nakonakomiyoka soni posa nzoto ebebi nzoto mobimba aspect physique ekufi donc elamba eza memo ena latelamba nakolatelamba ndenge nini toyoso ntango na mongali tobanda mpe kozala papa vasco awa tobanda mpe kozwa ide tobenga ye tobenga ye mbala moko esonama décrocha te nabisi femme na makati tobenga papa vasco nato na desiko na yutu abimekala loda mosengo oleka nabengi eleki papa lobino borappelenga naza na service botosola nsima nayebiseke no eleki malobi aza service tovandi narapele bo etikala mpe kolekaki mpe bazaka na kongo awa solution epesamaki te nga na mfa na bi
Où est-ce que nous elle a fait des comptes après, depuis 2024, réaction dans le bandit Koyo, pour aller baquer et ça pèse. Alors, toi, les commis pour souffrir, on a senti des bocats, on a bachilé dans le tout. Donc, on a évité douleur et un bongo, souffrance et un bongo, depuis la bonne on a vécu un moté. Na yoka kaka pese mais oyo nga ba betanga wana donc niveau ya pasi wana pendant 4 ans donc pour manifester ce qu'on bien na senti oui na komo ke na mosko na suka e bandi ko se manifester na nzoto loto e bandi ko sa position mususu wana le temps ils ont changé position na pona na 4 nzoto ça longa ba okatanga ni ba chilette cousine ya madame Nangaye, bon, soit disant que ceux qui prophétesse, rappellent la répété. Donc, c'est un problème, il y a des ménagements, et là, maman monte au thé, par rapport au problème, et ça, yo, ma voix qu'elle a en piscine depuis 2020. Mais soit là, et ça, c'est le bon, et vous, bon, maillot, mais les mythes, on va checker en 2025. La vie, PC. On a la zone civile, la vie, et ça, PC. Yo, on a le tout, et ça, là, on va voir 4 machines. La carte exacte. Habito que les Brazzaville, vous n'êtes pas marché, mon total, batté à la nyonso, par retraité. La zone, bon, est grandi, il y a beaucoup de bamsou, la teka, bamsou, la kaba. Donc, ça qui est la prochaine que les Brazzaville étaient. Tout est Brazzaville. Avant tout, il y a un monde qui s'est là, qui est tout qui est. La continue, Babylon, qui est là, qui va valise, qui est là-bas. Moi, Babylon, qui est un accessoire. Et continue la chance, Babylon, qui est. Mon fallait que tu aies un bon petit comprendre. Au-delà de tout, tu as un bon petit maman. Soit on a des volants, il y a un bon soyo. Quand il y a un approché, tout qui est des Brazzaville, on peut traiter, avant moi traité et ça traité. Avant tout qui est des Gassillons, il y a tout commis. C'est là où tout le monde est bon. On a fait la première fois qu'il y a des Brazzaville. Si vous avez qui wana na port ya pila, azaka qui doit zabi maman. Mutu fallait to ya naye mutu zalakawa alobaki ya kuyasi mama ndenge toza mutu pe wa pesa biso numéro to bengi azo ya mbati to sa de fiona mema biso l'hôtel moko tala mopaya hôtel wala par jour to fita 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA donc ils ont wala ya biso ça 43 000 francs congolais par jour to c'est l'hôtel wala plus de un mois chaque jour 10 000 francs CFA. Na bengi ya vie au juste et ça les kamuto ote babo otika nga makelele déjà beaucoup mi Brazza et amboka bana na bana nga pe première fois na Roma Brazza za mama yo ko kati na ngali ngala bongo te parce que ezalaki na intention na ngate pour aller à Brazzaville yo ndo ba ke koto yo ezala ba moyo oyo ba traitaka pour ngala ya au traitinga et comme je suis à Boda oui a voye bongo ekende déjà un mois beta machine 43 000 francs CFA pendant un mois. Ça fait combien? Si on a talité, il faut la louka moyen, la louka ma démarche, ma commissionnaire, tout le temps, pour permettre d'aller bander dans le salon. Aussi, ma commissionnaire, ma seule mission dans mon Mongali. À partir de Mongali, on a ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une souffrance. Moukoussa, nous autres motos. Pour les gens de changer, oh, nous avons pas façon de. D'accord, moi, pour rien. La paix partie. La paix partie, la maison, on a commencé sur la monnaie de moi, on a quoi qu'il y a le parti. On a commis un casso, Sony, pour sa joie de baby, nous autres, mon bimba, aspect physique et coufi, donc, et la paix, ça, mais moi, dans la ténamba, la cola, ténamba, nini. Tozo na kuna mongali to bana ya koza na papa Vasco awa to bana pe kozo ide to benga ye to benga mbala moko et sona ba de kochati la bisi femme na makati to benga papa Vasco na to la desco na yutu abi mekala no da musengoleka na bengi eleki papa bino ko rappeler na sa service boto sur la scène. Même si non, il y a l'équipe à remettre en service. Donc, dans la télé, est-ce qu'elle a pu vous les cacher? Allié, Basu le Kolomusu Basaïni, Bati.
Alléluia. Takwa nyati awa. Oyo nyoso aliaki aya yoki moto sali nini? Asanji. Lokolo nezo kakate sali nini? Lokolo nezo kakate esali nini? Baliaki deja posonaye. O wane zalaki ayeki. Metakwa koti awa. Kaka na kombo na Yesu Kristo. O yazana maite na mafuta te. Posona Yesu ngakate nini? Yango yo po yawa. O nyoso bamelaki ya yo lelo bazo sanza ya. Bande ko banyota morana no na sapato te na biebe ba ka sombe ko za la mote mu. Aza awa. Amen. Amen. Kolanda te. L'église au monde a battu plein. Problème est à cause de Yesu. Problème est à cause de plein. Awa toi na posa quantité ke, toi na posa qualité. Qualité za banani batu batambola kana kobanga nzambe. Awa batu batambola na kobanga nzambe. Ata miracle atie loboko abondeli yo yeba kokobika. Kwete awa ezali place moko sacré. Kaka Yesu Kristo nde arenyaka awa. Alléluia. Bastroke na ba pasteur ba benga bien mais ba $250 ba estroke. Papa, tu même il y a des $2080. Là pour la main voilà le bois, la tirage. Alors moi là va dire ba TV na bien. Et je pas TV na bien na ba prophète. Toi ensemble là. Mais awa ne posombeli nzambe kaka tapi oyo. Tapi oyo remplacé na prison. Tapi oyo uki prison. Tapi oyo uki prison. Malade ya presesani nini? Pendant 5 ans. Tapi oyo nakondima na loboko ya mosala nzambe likolo na ye. Potamba sulongwe. Mbese longwe akomi restauré. Tapi oyo ekosilisa bandoki nyonso bataki bitumba liboso. Banda Genèse Apocalypse eloko mabeza te. Nzamba lobi na Exode chapitre 23 verset 25. Soki bokosalela nga nakolongola maladi kati na bino. Todo senga ki mbongo te. Pesa mbongo to ya bayo. Tala ba témoignage zawa. Ba témoignage za awa. Soki nzamba salela yo yozo bomba. Moya salela yo mususu ezake. Ezana batebele nzamba bikisa bango na maladi. Abikisa bana na bango na maladi. Mais si les gens ont témoigné pour la moitié. Alléluia. Et c'est qu'à témoigner au yoki seloko wana soni etiki opepona libela. Yoko bibola mwanzambi. Alléluia. Nzambe nenga bikisio kangama na ye pona libela. Kotika yete abikisio na maite na mafuta te na mungwa te kaka na kombo na Yesu Kristo. Continue na kobanga ye, continue na kosambela ye, continue na kosalela ye, peluka komite moko na kati église oyo. Yo ifoko ta na komite évangélisation. Epana Yesu Kristo poete bale kana kosala nini babika. Nzambe a pambola yo. Donc senga na biso pe droite lokolo biki pesa biso droit pana Yesu Kristo za bombo. Amen. Alléluia. Mama madame na yeyo aliye muto yaki mutaliboso zwa mikro.
alingi a misanga sika oyo nazo kimia ndenge pe bino bosomo na ngai kosala kuna nalobaki ndenge papa lobi na bandela foka na bandela mpona continue na ofre na sala lelo nazalaki na pota moko nazokaki na séparateur ya libende ya victoire okondima ndenge place wana tata mobimba lokola wana kokwea wana osota kototala wana mpona zoka namoni ke ngai nakatisi lokolo ya droite ya gauche mpona bena na senti babloke nga lokolo ya droite likolo na perdre équilibre nazwi lokolo na nga gauche babetisi nga na séparateur donc jusque là nga mona tikala kocomprendre phénomène wana te bato bazalaki wana mosusu batelemisi nga non ça va natombola pantalon boye pota ya kosangana te pota kutu ezoti lelo ezongi pota mpona nzambe ya papa parce que ezalisi pota te donc ezongi pota ndenge bomoni mpona nzambe ya papa Vasco esalaki ke tolandaka papa Vasco depuis tozalaki ti tovoyageaki na madame na nga tokende Brazzaville suite kaka ya babitumba ndenge toza nango madame ayaki ayebisaka te papa place naki namoni ke nzambe azali mpe baproblème toza nango nzambe ya papa Vasco nde motu akosala biso ngolo nabi mama nalembi mpe totamboli tro toketi Brazzaville bamakambo taka siko naye kozoka lisu pota oyo mayele vraimen esilaki nga première veillée ezalaki dimanche liboso toye prière veillée mpe ya mbala liboso toye après prière papa Vasco abenga tosola tunga ndeni pota nayebise pota ngo sava yablaki te loba sava nabi oui sava par rapport ndenge ezalaki nazongi mpe nakofanda en même instant ka ntango nalongwela papa nazoi na kita balosasi déjà pota wana mokusa nabi bon mokusa ngo eza théâtre beni mpo nga vraiment première fois nakutana mosala nzambe na découvrir oyo nga namoni d'habitude nayokaka kaka epai ya bato même si femme nanga natutaki bon est ce que basala nzambe ya solo bazali parce que jusque là totamboli partout place nini tokomi te kozonga nazongi ndako mwa fatigue ya pongi nalala mwa moke mokusa nafungola pota poteka moni poto ntina tie boye eza juste kaka keno mpona koinvite bapoussière mpona bamicrobe mais pota eza ya kokauka total maboko eza wapi après 5 jours fallait basala passement mais pota oyo naki 5e jour basala passement pota ekauki te mais pota ekoti tofina na ndenge moke meme nga oyebe ogiste pota ekomi lisu boye na kati ya motema papa wana akamwabi te naosala passement likolo mais totala ngo ati le 10 leji tokata basinga le 10 ekoma pota kaka na même position wana donc oyo esalemi eza ngolu oyo naluka yango na baeglise ebele amen bato namonaki ke bandeko na nga na souffrir komona nga eza ngolu eza grâce amen nabotami na libota moko boye histoire afi na nga soki nzambe te me naza te me nasinga bimwa nazopesa nzambe merci mpona mwasi na nga ma meilleur ami moninga na nga oyo soki azalaki te na vi na nga na bitumba ya kuta na vi na nga na kima mpe bitumba na nga ekoma bitumba na ye toleki meme na baconséquence ezalaki ya nga ye bakotaki na kati nango na 2020 babetanga pese ya kati pese ya kati wana natikala koyeba mpe yango te natikala mpe kokomprendre yango te namonaka keno baloti komobimanga na poitrine baloto na mitunu baloto mobondena moi je pense que eza bamafuta parfois esilinga te na change mafuta baloto ezobima kaka nakie kote ya badermatologue ya bawest africain bazala na zambe na explike bango na sukolaka na savo ya bien na pakola mpe bamafuta ya bien
Mais le long de Bimanga, et ça va bien été. Poitrine, les a déjà qui vont monter à l'issue de Bali. Non, on a dit ça, habiter au Sénat. Na dépassé na niveau moko boye. Si na ke, quand on a dermatologue, on se fait bazaka na Congo. Je ne sais pas ça m'a quitté. On a la fin de la vie. Elle a fait des comptes après, avec son début 2020. 2024, réaction dans le bandit Koyo, pour aller baquer, et ça pisse. Alors, tout le monde est commis pour souffrir, on s'en sort des bons cartes, on a bachilette dans le tout. Donc, on a évité douleur, il y a Congo, souffrance, il y a Congo. Depuis la bonne temps, on a vu voir un moté. Na yoka kaka pese mais oyo nga babetanga wana donc niveau ya pasi wana banda kaka donc on peut manifester ce qu'on bien na saki oui na komo ke na mosko na suka et bandi ko se manifester na nzoto loto et bandi ko sa position mususu wana le temps ils ont changé position na pona na kata nzoto ça no ba okata ngani ba chilette il y a Madame Nangaye, bon, soit disant que ceux qui prophétesse, on appelle la iniquité. Donc, il y a un problème, il y a des ménagements, il y a là. Madame, mon théoté, par rapport au problème, et ça, yo, ma bonne qu'elle a empêché depuis 2020. Mais soit là, et c'est le bon, et mon maillot, mais limite, on m'a checké dans 2025. La vie, PC. On a la zone civile, la vie, et ça, PC. On a le taux de réseau, ça, là, on va voir quand on va gilet. La carte exacte. Habito que ne bois à vie. Pour les gens à marché, mon total, batté à la nyonso, ma retraité. La somme, mon garanti, le candidat pour tout bamsou, la teka bamsou, la kaba. Donc, ça va la prochaine que ne bois à vie, tout qui bois à vie. Avant tout qu'il y ait un monté, ça va que tout qu'il y ait. La continue à Babylone, qui est ma valise, à Bilamba, moi, Biloma, Miké, accessoire. Et continue la chance, Biloma, qui est. Mutu fallait que tu aies un bon timon comme ça. Ote nga ndo tokenze la mo ote dino mo kende ngana ona mama. So ala na ndeko na ya moso yo kaka ye ayera projet ke to kende boza fi au to traiter nga aba mo traiter et ça fait. Ça va to kende ka siyo ya to komi. Zela mutu ya ti bon nga pe première fois que kende boza fi. Fimo ka sala ki wana na port ya pila azaka ki no azabi mama. Mutu fallait to ya na ye mutu azalakawa alobaki ya kuyasi mama ndenge toza mutu pe wa pesa biso numéro tobengi azo ya mbate toza nde fi wana mema biso na hotel moko talaka mopaya hotel wana par jour tofuta 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA donc eza loba na aya biso eza loba 43 000 francs congolais par jour toza na hotel wana plus de un mois chaque jour 10 000 francs CFA na bengi la vie au juste eza likambuto ote pabo otika nga makelele déjà bokomi braza et akoka bana na bana nga pe première fois na roma braza eza mama yo kokati na nga lingana bongo te parce que ezalaki na intention na nga te mponga na ya braza vi yo ndo lobaki koto yo eza na bamoyen oyo batretaka mponga na ya otraite nga ekomi su ya boda wi afoye mbongo ekende déjà un mois beta machine 43 000 francs CFA pendant un mois. Ça fait combien? Si on a dit, il faut la louka moyen, la louka ma démarche, ma commissionnaire, tout le temps, pour permettre d'aller à déli na brosa. Tout ce ma commissionnaire, parce que je suis dans mon Mongali. À partir de Mongali, on a si qu'on a dit ce qu'il y a souffrance. Moukousa, nous moto. Couleur en zone de change, oh yo, nous avons pas façon de. D'accord, moi, boye. La paix partie. Dans la paix partie, la maison, on a commencé sur la monnaie de voir, on a quoi qui est le mot parti. On a commis un casso, Sony, pour sa zone de baby, zone de mon bimba, aspect physique et coufi donc. Et la paix, ça, mais moi, dans la ténamba, la cola ténamba, n'est nini. Nous sommes là où nous avons mari. Nous sommes là où nous avons papa parce que nous sommes là où nous avons tombé naïe, tombé même balamoko, et nous sommes là où nous avons même si femme n'a pas kasi tombé na papa parce que nous avons la décision la vie tu as dit mais quand nous avons ce goleka, la béni et le qui, papa le bilan pour rappeler là, na ça service,
Boto sur la cime. C'est que non, l'équipe m'a remis à son service. Tofandi, dans la période où est-ce qu'elle a payé les kaki? L'État Tofandi, voilà, dans la période où Maramutu n'a pas la gana Kinshasa. Kuna na yebi Maramutu, na zone d'abu, dépense, moi là, et qu'on a ozo sala musala, ozo sa bénéfice, ozo baneni ya ko service, na calcul les années. Là, il y a un bon réseau de massif pour bima. Comprenez-vous qu'il y a un bon beaucoup de misika. Makamutu presque sur d'autres qui sera Maramugo et PC Kaka. Et c'est la mission à l'école. Moi, ça va mettre pas beaucoup, mais les sabots pour là. La vie qui est à l'école là. Mais ça va être. Et ça, le mondial, mais à son combattre mission. Tozonga, ton coup de la papa Vasco. Tozonga qui l'a fait à moi, il y a frère. Tozonga papa Vasco et l'équipe, tous à la mission. Alors, papa, bonjour, non, oui, ça va, là, et puis, on est là, bon. Tout ça, tout le monde a dit la vie, adresse ça pour Boya. Voilà, parce que Thomas n'a pas pensé, la toquée au temps, ou à ah oui, parce qu'avant qu'on coûte la foute à $250. Et tandis que tout le monde a ça, la passe, la zone où elle est soumise. Mais $250, on a tout sonné, le moment. Après un protocole, non, pas tout, ouais, la parole nanda, Kouka, la parole sur la parole nanda. Après 5 jours, il y a prière, tout qui est. Protocole dans le bac, papa lobby, et vous l'avez vu en bâtiment, il n'y a pas de barna, à ça, Moutou. Dieu m'attend pas. Alors, il y a quoi, il y a maté, il y a ça, Moutou, il n'y a pas de barna, à son barna. La vie, mais, ce qui est ça, qui est bon, tu as une administration, c'est bon, pas de bosser bon, mais c'est limité parce que la paix, ça qui a mon accompagnement à Jésus-Christ. La paix, son accompagnement à été. Madame n'a pas eu de sur la photo qui est a qui est awa. Nenga yaki, ayo sikema. Les choux, on a, mais Koussaone, ça n'est pas là, et comment peut pas naïe. Donc, ils sont balés, il y a solé dans la poêle naïe, n'a pas de solé là, n'a pas de là. Nana Kokwata Muninga, Nana Boyoka Mawaya Muni, Yamuninga. Habite papa, Nera la Mukibo, Lelo. Avant qu'il n'ait tout ça, il n'a pas parce qu'il faut qu'il est dans l'église, voilà, n'a découvert en 3. Après, tu as vu des lignes qui tournent la prière. Quand ça y est, à commis, n'a bien un téléphone, au commis, oui, n'a commis. Au bout d'un moment, c'était pas parce que, à son endroit, pour obtenir berger à jouer. Voilà, maman, donc, Mikosamoko est débordant. Même berger, chaussure, aïe, histoire, tant qu'on a battu ma carte. Makati siki babondeli makati sikaka ndenge berger bondelaki makati mama sati mikusana stop directement ngasika la zalaki stop donc aussi à ce moment là so la téléphone nabi okomi papa moni azati anti da berger berger bondeli papa mikusika na mama ngapi na sati nzoto malili et kanti ngambo na tena bakamara na balosi na bichi Jésus-Christ où est théâtre au message donc mikusika kuna kanti ape kanti bon na wewe basi za théâtre tinda no mwana musala na zunga ndako obikendeko ngambo na bata bakota pasonde na bilite na kota moi kwe beta ngate soki ekatipo na lembi na komi na suka na dimi kota moi na telemi moi ezonga inafera ba 1h30 minutes mobusa ezati chaleur ezati esika oyo eza babongisa mpo na nga nasalela ye eza esika oyo mosi na nakomi wana na yebi ke ndenge nga na kotia makolo maladi oyo kodisparaitre nayebisaki nzambe nakepa pourkoi masko te me nakepa nao yo monanaka na nzela ya basali na yo nayebi ke okotia loboko na mosali na yo ntango ya kobondela na koyoka bien mpe maladi oyo ekozala efase nasonga ndako na expliqué madame expliqué papa mokoseka ndadinga mpe kuna ekati mama ntango ebisika ko ekati ko longola bashe ekati totano nde tolala bombetu malili nabi oyo eza ndoto benete comme ça dimanche fotoke
mais ça fait dimanche liboso toyaki na ye wana pota nazo souffrir na pota on a qui la pota on a déjà loko wana pote kutango toyaki to sisi pe prière papa ya bibi swabi ama rapide to sololi habité ngai na sa simple instrument sambe ekolo Yesu Kristo de abikisaka na bien ben abe osala kondima ke soki na bondeli nzamba kosabi akosaka wana na sa motema ngambo na yebi déjà ça salaki déjà oyo ezalaka formalité accomplissement na meshe na mi bapakolio na kusama peka bapakolio na katikati ya bamakolo me na yebi soki omonika poselongi nanga ndenge ezali ndenge sima peka nange ezongi ndenge kati ya makolo nange ezongi kolera nzoto nanga ebongi nzoto namona na mwa bien papa baso papa nzamba mona yo nzamba bakiselo mikolo mpona nzambe na yo te nayebi te libolo na nga nasala ndenge nini histoire oyo ndeko soki oyebi douleur nango te okomona oluka théâtre nzamba asa malamu mpona oyo etikali nayebi ndenge abandi aokenda ngo ntina suka na pesi nzamba beta maboko makasi beta maboko makasi Alléluia. Alléluia. Mobibo eyaka pamba te eyaka na bitumba. Esika oyo ezali esika Yesu Kristo azali. Tango babenga nalobi boya wapi l'église. Église ezali nzoto ya Yesu Kristo. Bayaka tinesika oyo ngana mabondeli na tindi Josué nalobi kende koyamba bapaya baza kuna. Akuti bango alobi papa nakuti mama azali awa. Nalobi sambela pona ye. Nzambe aza nzambe ya alliance. Amen. Oyo asalaki na Abraham. Amen. Asalaki na Lisandre di na bana. Azosala nga. Aosala pe na kokota kotaki awa. Akotaki na kati ya nzoto ya Yesu Kristo. Molili nyonso oyo ekotaki kati na ye oyo ebande komultiplier maladi kwenuka kufa kati na ye esalaki nini ekimaki kaka na libanda weke lumière na ténèbre eyokanaka te esengelaki ténèbre ekima na libanda ntango akoti na lumière. Alléluia. Biso topesaka mai te. Awo yoki lobiko topesaki mai topesaka mai te. Topesaka pe mafuta te. Topesaka pe mungwa te. Topesaka pe prophétie te. Nzamba monisa biso na ndoto. Prophétie ekiko simba te, mais ndoto ekataka te mpo ndoto eza réalité. Ayaki pe awa po akutana biso tosengaki ye pe mbongo te. Kiosomba jeto po kutana mosali ya Nzambe te. Po ete Nzambe alobi napesi yo fele bino mpe bopesa yo fele. Mais boyoki combien ya bambongo babebisi kokende ba Brazzaville koyoka basali na Nzambe mosusu mpona Congo po balekaka na ba TV $250 ekei mosali ya Nzambe obi azobanga yedebe mutu ayebi ndenge bakangaka ye ndeyebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye ndeyebi ndenge babongisaka soki
soki diable atilisaki nga pendant 24 ans mpona kobebisa bavie bato mpe mpona kokanga bavie bato. Mais lelo Yesu Kristo aza Nzambe atindi nga alobi naponi yo lokola lumière na nga ende kofokola bana na nga miso baoyo baza na bowumbu longola bango na bowumbu, baoyo baza na prison bimisa bango na prison na kombo kaka ya nani? Ya Yesu Kristo. Ndeko ayaki eglize awa deux fois, dimanche na vendredi na veillée, abandai kolata sapatu te. Azoya eglise dimanche na lipapa lokola Nzambe atalaka mpe kolata te, atalaka motema. Amen, hein? Amen. Mais lelo ndekwaye eglise na keti oyo mbule bela lataka keti te, likolo bashanzaki ye lokolo, bazwi oyo ayeba lie, bazwi lokolo musu basali nini batie ye. Zwa kuna telema kuna yote telema kuna telema kuna loba mwa makasi mama na ba église mususu ba pasteur balekala ba YouTube ya minene tokomi bazoyebisa biso balobi kana bino biso te mutotete yango Nzambe mpe te mutu akotete yango kana bino moko boluka Nzambe epui ndenge Nzambe ena koyamba mutu te oya kotia tembe bagarde nango bakwate libanda bapaster bakoma na bagarde siko Yesu Kristo mobateli malamu aza wapi? nayebisi ye nalobi tokende baboyi tokende avant toya awa toke eglise moko ntango toke baprie apres lobi nango toyeba bato ebele bazoyebisanga babisa kati epai ya mosala ya Nzambe wana kana bino bitumba boye nakoki yango te. Oyebi ke nalali na 4 nguma munene ya kweli ngana tola tamboli nga na tolo na gangi atuka tika mukena ye bisoto na la prière ya fokwa te sali nga pasi na biso ko prière difu ko la bisote to kata makolo après ndingo bando pesa e bambongo atali sikwa intérêt ya mbongo oto kene ngomba na nani na so bangomba soki na ye nasi ba prophète bakisa bencartation bakufa bakomo binisa ngai ote mbule beti tokene ngomba te wana topesa ba $50 topesa ba $70 siko musala Nzambe atali mbongo. Encore excuse mama encore ba pasteur so ba mon mondi moko apesaka ye mbongo yenda komi privilégié l'église wana ata zaki na rendez-vous te fois yambaye Merci $50 après 2 jours. N'est-ce pas bête le colonel na libende à séparateur portal de voilà. Après musa nzama bengi biso ondeni lelo bomonete ngabite na desi to ya lisute. Bona nini ngabite nini? Muto ke kuta na sunga likamba boye. Kota boye mu etikali libanda. Bake kotonga e defense en tout cas ko kite mukusa pe ezongi nga makasi na nzoto. Moyen to ya lisusu esate. Tinde na alo babwe ba message ya kaka na telefone pona nini kwa kende ko pesa mbongo. Awa basenga ka mbongo. Awa to ye. Tala mikro yango wana. Tala mikro. Awa basenga ka mbongo. Awa to pesa yo mafuta. To pesa yo mai. To pesa yo mungwa. Kaka nani? Yesu Kristo. Soko moni na église basela ba mai ba mafuta ba mabele banini bondo kieza wana et puis ba pasteur wana baza sirpe ke bakoki pe kosala nini kobika to kobikisa moto baza sirte na etamboleli na bango eza ya mabe esi batika Nzambe kala
Ponzamba tikaka mutu ndatikaka nzambe. Na koyebisa yo secret ya lombiko ezaka kabiloko mibale. Kotambola na kobanga nzambe, kosalela nzambe, kosalela pasteur te, kosalela nani nzambe. Papa awa asombi tapi oyo elongoli maladi ya mpese. Asombi tapi oyo elongoli maladi ya nini ya mbasu. Makepa pasteur o soko talie na TV okamoy 2500 kei 500 kei. Donc yeso ki aye rendez-vous c'est à quoi ça rendez-vous pour pasteur soka moni ezaka kaneni mbongo. Alléluia. Bana na nzambe koya na Yesu Kristo komi tembe ti lelo nzamba zo sala esika ozomona bitumbe zate nzamba za place wana te. Nzamba ze sika o bitumbe sali nini ezali tokangama na nzambe azana bomoyo. Papa mama awa komite ba mama pesalaka ba priaka okota na komite ba mama. Papa yo salela nzambe na komite ya nini ya evangelisation. Poete na nzela na yo nzambo abikisi yo akobikisa pe bato musu o bana bakaya nini ya bamaladi. Nzamba pambola bino koke kovanda.